Na moi ça cappuccino habité que cappuccino et moi ça na mo boulot muké. Ti lelo. Bon na moi si na ye na famille na mo ba habité ka na mo boulot muké. Succès ko sa yote. Amutu oyo to banda ko bebana na wenge na ndenge ya mukete. Ezaka Pierre ngambo tete na kipakete na bakave. Olivier bando tele me la cappuccino po boulot ya ki moi. Ozomona. Ce temps oyo mona ke no Robin te Olivier Bien solo mais et ya comme ici. Olivier nga lo baka vérité. Yo soko zongo mabe etali nango yo. Comprendre? Vérité blessara nango mais tika la ka vérité. Bon na moi ça cappuccino habité que cappuccino et moi ça na mo boulot muké. Ti lelo. Bon na moi si na ye na famille na mo ba habité ka na mo boulot muké. Mais ça vérité. A monique tam susu batu na maison mère ba ebo ba komi na ba stress, batu belé ba batu belé ba komana ba stress na caisse on a ndenge peza ya mukete. Vous comprenez? Ba musu ba a moni pe que non ba depuis to zaina bango ba longo batu belé ngaso na bina ki nous comme pe président tam sous le et ça moi passe. Vous comprenez? Ça ba calcul na bango en fait. On moni peut-être Olivier Tali qui na ki nous compte na groupe na ki nous sala na ça ba calcul en fait. A mon que non te na que ne pas mutu auto vivant déjà à comprendre nga facilement pour nga na koloba Olivier asalika ba calcul na héritier pe azali pe ka moi na maison mère pe en plus bolingo na bango héritier nga na yebi héritier na Olivier ba na amour vrai ba se comprendra facilement. On comprend? Olivier a un respect mingi, respect aux aranango mingi zara par rapport à sa reconnaissance. En fait, n'est héritier, tu vois. Donc, on a bêti na wenge da yezaku ya ko forcer ngote. Eza on a le beza vrai parce que na vivant na bango na wenge. Héritier, succès ko sayote. Pokomi oto telemi boé 1 million 2 millions de personnes ba telemi ba sepila na yo, ba somba okomi na balal, okomi na moadi, ozatam soupe o beti mutu ba kangi opete. Vous comprenez pour na nini au moment on dit mutu aza sous mutu te yonde pour na ba succès non oza mutu c'est pas bien. Mais hommes ya kala ezaki bien par rapport pende makambo ezaki kala. Mais hommes ya lelo e komi pe boy par rapport ndenge tozo vivre pe lelo. Na omoni na émission Olivier Paul Narev a longa ke côté pe héritier. C'est ça. Glody Diasiga la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bien, voilà donc fidèles internautes de Lenga Congo TV officiel. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes très nombreux. Vous qui avez choisi tonton de la presse Juvenal Kimbala, garçon très bizarre aux événements brisques, dangereux et suspects. Bon dimanche à Kinshasa, à Paris, à Brazzaville, à Londres. Vous qui avez choisi Lenga Congo. Kanina le bara toujours que Lenga Congo. Alors nous allons vous présenter pour la 1e fois Robino Mundibou, l'artiste congolais qui fait bouger la République avec danse naie vraiment n'habité quoi et vraiment j'ai peine chance wana néanmoins que batutu basa la pourrier basa la canton naie et on a besoin mon peine ba trophée ba ni nezo pesama mais tokene sur likolo vraiment le peine tokene sur likolo à qui na j'invite dans mon plateau Robino Mundibou Juvenal ouais Juvenal des fois ce que yo peine sur que poter ça ce qu'on est. Ils ont mboka et au fond la relation et au sala bien et au sala bien. Ils ont impliqué ça implique ma casse. Donc voilà. Mais
et n'habite ceux qui ça la ndeni na ndingo yo lingo tunela on a pensé na ça non y baté bateau ba na biso fongoli sina yo garage ba mitubuka ya ba compagnie ba carte ni non comprendre te ba salopette vraiment ba na fania nous allons tenir du travail en fait biso tous allons ba travailleurs tout ça la musique pour na ba fanatique et donc on doit travailler. Mais là juste quand ngamu robino na mi rappeler devoir nino na zanango groupe nanga ba mi rappeler devoir nino bazanango travailleur mo bosala à côté mo bo mi rappeler yo mo devoir nino zanango soki musala na esenga okende 5h la muka bina 5h kende boulot soki musala no esenga ka faut kende 20h zala wana na heure esengi donc voilà et tous obligés à ça la pour tout beaucoup la famille tous obligés à ça la pour ba vie na biso ça la bien rapport ni neza ya tenu ona album na yo moni na album nanga liboso na osala yango na sala album te en fait na sala album a liboso siko na mboka au Congo tozo ba album penzo yo ka penza ba album ba droit de veto ba étoile ba album logo la ba droit chemin TH Kibusan Pipa tozo penza ba album ba 100% star toujours penza ba album ba fulangenge toujours penza ba album na mboka o sikoyo nga robino mundi buta on a bandi ko préparer album nanga donc il faut na travailler dur donc juste que tenio yo ezo edenga kara ya ko rappeler nga que non faut travailler dur comprendre faut travailler dur so il faut ko tana poto na facilité ko tana poto pour na bout nanga so c'est une place mo mabange ko yaka mabanga te donc mabanga ya vie mamde to vivre ba difficulté mambutu et puis voilà et moni tenio batu balata en plus menza batu basala baja ba misala passe kota na poto salité joyeux comprendre wa pembe na microbe on se protéger na libanga moko ko elo na mutu donc voilà biso pe musique apparemment eza bongo biso pe musique eza moins désordre bongo donc voilà et juste kaka pour rappeler nga devoir nino na zana o permettre to ke noga maman likolo na émission ba to ke na biso nga linga be mambo sete nga mambo eza likolo elonga na ligne la yo ya ngone ya moi yo za no hypocrite vraiment on nga na sala constant yo vraiment no hypocrite alors Robino na bato tout ba Hollande biso sans polémique est-ce que ba musicien congolais bolingani to lingani te tulingani te batu musu bateya biso bolingo me mambasala ondima te ke ye mutu alobaka bongo na TV tulingani te bato balandaka mamutu olobaka na TV yango te oto vivaka na coulisse tulingani te quelques-uns bazali na bamour vrai bazwa badéception sikoyo to babomba baposa na bango ya kosunga tu vois donc voilà toza baingrat toza bato baboud toza ba reconnaissante tolinga pete muninga zala ya plus grave ozala ka yo moko en plus otali kolinga te muninga zala eza na ba raison moka moke ko banga tamso so comme na succès akoma na basi nanga omuna donc bamakamoka mike ba osenge tamso numéro mission kingani bo muninga boya botunela nga enini comprendre na bando vivant depuis na zati na ba wenge na ba master na ba collègue na ba wenge voilà donc yango moni que non ezali ba gère ba makambo oyo elonama na kati ya mitema donc bango ba viva to viva toujours continuer ko vivre yango biso ba robino mundi peut-être to luka to sala penza mo effort ya ko luka ko changer ko mema moi unité moko boye ko zala un peu vrai na artiste comprendre pour nous la vrai faut que dénoncer mabe ko bomba mabe te faut bimsa mabe yango moninga na lobara plus mingi ba vérité donc en fait ce que le baké to lingani toi na kosi toi na ba mour moko hypocrisie en fait donc tout ça moi bongo quoi so obi ke bolingani te en fait comment vous jugez les artistes congolais? Déjà tokananaka déjà tokananaka ya sali bonga pe na kosala boye ya sali bonga pe na kosala tokananaka pas polémique loyale ba ezali mais ele kaka et comme en fait na bande mo komona ba komo utiliser le makamwa faux ozala soute na bomoy tu vois
koso mutu de comme na niveau que no oza ba selo makamo oza le soute na bomoyi soit ba simso touche moko boye et comme il faut comprendre comme il faut ya faux to seka po ani comprendre vous mengana za na ba garde na ngai parce que ngapi na bato batela ngai kosala nga faux ezaka te ke o tshengelo moi mabe na lié kosala nga pe faux ezata mso langage na yo okolobelanga langage moko boye olobelinga esalinga faux nga na ba langage musu ba balobelanga ba collègue na ngamsu musu balobelanga elonama na luka kolongola ngo mais ekokaka te omona ke non mutu po azwa vitesse na vie po a po akenda ba poto avant yo po asa succès avant yo donc azwa yo yo za mutu te donc komi yo za mutu te yende mutu c'est comme si yende mutu ana droit ya makambu nyonso ya bien na mokili yo te tu vois. Ils ont un comportement qui est vivant et puis na luka ko sala effort na vie nanga ko laksa batu ke no ngana za mutu quoi donc mutu nyonso za mutu nyonso mona na nzela azekela mwanzambe fozwa kaye mutu succès ko sayote pokomi oto telemi boye 1 million 2 millions de personnes ba telemi ba osepela na yo ba osomba okomi na balare okomi na moadi ozata msupe obeti mutu bakangi yo pete. Vous comprenez pour nini au moment où on est mutu aza sous mutu te yonde pour na ba succès no oza mutu c'est pas bien comprendre ngana vivre ba genre ba caractère moi ba bongo comprendre au moment où fandi côté moko boye ba obeta mabanga kuna ya zo bima na ko yozo batama nini yende fa batama libange zo te me yo libanga fo zo yozoka yende mutu yo mutu te comprendre ah ngande mutu fona emba banzembo ah bino fo bosela ka bisoti on comprendre komoni bajara ba maloba msusu la oteli mutu déjà oteli eloko omela oteli eloko mabena omela te mo lobi kaka boye et ça li ke tikali donc voilà na viwa jama ka bien on a c'est fort ça na l'axe na batuki na ekela mwanzambe lelo monde na komo gagner bango ozomona so utali ke non lelo na komi na YouTube na monde na YouTube ba obenga un peu ko bino millionnaire na osala ka million mon côté mais ba million on comprend donc ba millions de personnes ba otalanga donc ça par rapport il y a ba fort oyo na sala il y a aussi des artistes congolais au bacha yo pour na carrière na yo au bien au jour d'aujourd'hui au koloba non Juvenal nga na pela sa momonda. Déjà oui on son a tchanga déjà pas bon moulay a tchanga pas moi moulay oui on son comprendre déjà na ko loba mutu lokola nga za toujours reconnaissant tant ba makamwa miki na za ingrat en fait donc papi kakol na bana histoire nanga musika sika asali ke na kuta na papi kakol asali ke na mona na wera pesinga couloir na komi na couloir kokoma na komi na couloir on doit comprendre et puis kokoma na komi wana na komi soko vivre bateau ba tu vois donc bateau na tangeli wana bazali bateau oyo déjà na reconnaissant ya moi muki wana za reconnaissant et puis le na carrière solo depuis na longwa wenge musique à maison mendi na zo évoluer na koloba penza muto achenga poa na loba par rapport ko changa mabeza kaka teke no ba chubio ba chelio na liloba bola mpe muso za te ba kabelo ba million mais na liloba simple liloba ka pamba et sungio pe na koloba mutu lokola Fally Ipupa vous comprenez l'international Fally Ipupa liloba neka pamba to soutenir jeune frère na biso oyo asala musala bien batala kae ayebani partout dans le monde entier tant déjà azoloba pour na artiste moi za na mboka nae d'autre part na Jules Sungi tu vois voilà ngana zaka na reconnaissant na maramnyo so niqué na vivara donc voilà c'est la gratitude c'est le seul moyen d'apporter du mien à son existence mais tant autant la groupe na yo maison mère oyakala sans polémique autant la yakala na ya lelo au préféré wapi et moni na ocho lobango tout à l'heure awa moni kala ils appellent le loté
vite au vivre lelo na Kinshasa na réalité ya mboka na réalité pas musique eza pe ya kalaté ya lelo eza ya lelo on comprend donc kala pe ezaki na ba caractère moko au président faut afficher pour un musicien pour dire que meme poto akobonga na simano akosoba mbongo mais lelo apparemment eza bongo te apparemment comme donc mwana zo bunda na ndenge na ye otie pe bayoki yo oza na chance esimbi sikoyo ba président na biso nde batikalo nde na ba caractère wana ya kala ba président musu pe lelo bazwi ba caractère wana kala yango ba otambola na oti lelo yango zo mona ba groupe ezo kufa ba désordre ezo kota na ba orchestre donc ngana koloba par rapport ya question tu na koloba maison mère ya kala ezaki bien par rapport pende makambo ezaki kala maison mère ya lelo ekomi pe boye par rapport ndenge tozo vivre pe lelo na omoni na émission na moni émission Olivier Paul Narev alongwa ke côté pe héritier c'est ça question pe ngana pozo yangwana et Olivier na arnaqué par rapport à l'actualité à lelo oyo ba longwe maison mère après 12 ans na kati ya maison mère mais alongwe akeko côté pa ya frère na bino héritier Watanabe analyse na yo ko zandeni asali choix malamu quelque part ou bien au regretter il fallait ça la carrière solo. Non, mon musique est cool, côté musique peut couler en fait. Vous comprenez? À mon niveau, bah tu na maison mère, bah ebo, bah combien na bah stress, bah tu belé, bah tu belé, bah comment na bah stress na qu'est-ce qu'on a n'engue peza ya mukete. Vous comprenez? Bah nous bah à mon niveau que non bah depuis que tu as bango, bah longo, bah tu belé, ngason na bina qui nous comme appelé président tam sous le et ça moi passe. Vous comprenez ça va calcul na bango en fait. Ça va calculer tous à la maison mais to ling to mari to ben na rana mais to ling na rappel na ndenge penza ya mukiete. Eh ngana sina mona bena papi kakola kitia ke bunda bitu mérité. Mais basa ko bebana. Eh baso la raté. Après si ça côté là pas bimi, to ça binemi to so la raté. Ça yo ngoy ça ngé bino bolinga na maison mère. Teza na ba point mususu. Moi tenga so matang. Ba mission toi maison mère bayaki. To na ba souvenir moko boye oyo. To na ngo biso tout. Parce que c'est la famille, tu vois. Il y a un moment peut-être Olivier Tali qui n'a qu'une côte dans le groupe, n'a qu'une salle, n'a sa salle pas calculé en fait. À mon avis, n'a qu'une pas mutu auto vivant déjà à comprendre facilement. On a un goloba Olivier a salika ba calcul nae. Héritier pe azali pe ka moi na maison mère. Pas plus bolingo na bango héritier nga na yebi héritier na Olivier ba na amour vrai. Bah c'est comprenera facilement. On comprend. Olivier a un respect mingi, respect aux aranango mingi zara par rapport à sa reconnaissance. En fait, n'est héritier, tu vois. Donc on a bêti na wenge da yezaku ya ko forcer ngote. Eza on a le beza vrai parce que na vivana ba on a wenge. Olivier Paul Narev azan ndeko nanga mu Équateur, ngana wana pena ndeko nanga frère nanga na ndenge penza taka na yembeti na nzembo. Amutu oyo to banda ko bebana na wenge na ndenge ya mukete, eza ka Pierre ngambo tete na kipakete na bakave wana Olivier. To kipana raté, to wana ntango na kotisika. Et siko tangu te ko fanda yo comprendre des jeunes ngwa parce que Olivier nga ba bosser. Olivier bando tele me la cappuccino pour boulot ya ki moi. Ozomona. Parce que tango yo mona ke no Robinho te Olivier solo mais ya ko ma ici. Olivier nga lo baka vérité. Yo soko zongo mabe etali nango yo. Comprendre? Vérité blessara nango mais tika la ka vérité. Bona moi sa cappuccino ebite ke cappuccino moi za na mo boulot muke. Ti lelo. Bona moi si na yena famille na mo ba ebite ka za na mo boulot muke. Mais la vérité. Oh, papa. Tout solo là. Yo comme ça en polémique pour an. Oh. Et on nenga ta on a côté maison mais cappuccino bande ko bina danger ko lekanga. Ngana bande ko bina te. Na famille nga ba yeba ke no Robinho ayeba ko bina te. On se comprend. Et ça nango bongo le bité que nous ozana boulot te ba lobi ozana ngo mais amuki oko forcer et comme peut ebele en fait. Tu vois. Okipe ozaki nango et kiti pe comme muki. On comprend? Oui, bana wera boza belé ba otu balungwa maison mère boza. C'est ça le sonanga donc. Tant Olivier ayoko fanda ayoko mona que non oh ya bossé. Comprendre? Ah bossé. Ni nazo na to yoko coller siko fort. Robinho amu pe sans ko ba conseil. Robinho Olivier penza te yanga na ndenge muto na regretaka na wenge wana lokolo Olivier ate. On tire au moins au longwa place. Take ah non kabona na muto yo
nakabona muto yo muto na lingaka lokola ye na maison mère wana azate parce que tout vivre ne batambo on ke carréate ngapi carréate toujours cascade bande moko boto akomi na 190 moko boy akomi memanga na époque moko bomona pine bloqué le biso na nzela na maison mère ba désert na bazamba moto ti concert moko na banzela ba bandunduku na pine bloqué banini to fandi ba stress bangungi Olivier voilà soko monique asali choix na ye et bongo na zui temps ya koloba bon parce que bazali ba frère oyo batikala comprendre batikala ngana mutema moso ona oloba on sans polémique na oloba vrai Olivier wana mutune na donc to comme la biso na suka en plus on s'appelle musicien mon en orchestre wana en plus on s'appelle musicien mon en orchestre wana o umela mais en fait to comme la biso na suka moi question de curiosité on a bateau ballon il y a une polémique qui sont les artistes congolais aux a respect trop et pas na bango big non asala barumba kitoko abeta kitoko wana succès sans polémique nazana to vient na biso verambo na to ba vivant to ba kenda pe na respect be na vient na biso verambo na respect na karma pa na zana respect na olobi barumba et puis voilà bon na musique en général voilà toi na virambo toi na vient na biso karma pa toi na vient na biso Félix Oazé quoi toi na l'international Fali Poupa toi na tozana baebele en fait na Congo mutu nyonga lo bango na Congo mutu nyoso sala musala na bien ba yoki asara ka musala bien quoi Congo po ba yoko ya rapasi Adolphe Dominguez les futurs après un jour comme il est passé les passés après un jour comme il est passé quand il est passé kotikala adage na lobi anniversaire na carte Bible Fabregas Keba Fabregas batumsonde bayembi na nute Fabregas bayemba batumsonde cappuccino tout travail Rete Watanabe Ritsa bandai ko yemba makasi na maison mère tant ba fere bazali ko mona pesa makam mais na ndenge na yemoko arrivoir mon côté arrivoir dossier déplique banda pesa biso nzembo moko ya les représentants tilelo aleka côté wana Robino Mundibu kamikaze mapendo donc bakambona tout donc nata. Merci beaucoup président mais namoni trophée vraiment parce que to comme chité vraiment trophée on a habité et le banini trophée on a joué en na concours moi salema qui na chaîne na biso moi TVA numérique batiaki ba fanatique ba voter pendant une semaine ba voter pendant une semaine meilleur générique il y a décembre et année 2016 Robino Mundibu na rapporta qui na concours wana yango moni ba pesenga trophée oyo puis voilà quoi merci alors ba fanatique no ba Holanda yo ba programme ezandeni programme ezato bandi album ya sika na kombo ya noir et blanc oyo toujours travailler toi na chantier nango to recevoir binoté ce que bato bana posa ba contact ba osaka comment ba bengi biso kaka na ba numéro tout oyo ba mesana ko benga atepa na yo zandeko on peut ça ba numéro no 3 hein merci beaucoup na bateau tout balandi biso bateau tout balingara Juvenal qui bala donc bon c'est déjà compromis en tout concernant actualité il y a Robino Mudibu donc chiffre 9 bientôt là côté dans le studio donc bon ça vraiment de citer nous disons merci beaucoup à Choisi Matata un bon dimanche à toi les boss le grand maître de l'Orient et aussi à Willy Moucheni code mondial ici à Kinshasa donc plaisir il y a trop à Willy Moucheni aussi à Chums Kabengele donc depuis Londres Papa Abraham. Nous disons un grand merci, un bon dimanche à toi, Solange Sompa, Maman Moïse, vraiment Sompa de nous. Un grand merci et aussi à la joie Pichouna Amado qui nous suivent depuis quelque part. Nous disons merci beaucoup à Christelle Mabombo, à Gisèle Mavouji. Un grand merci à Epucha et Mangenge, la mère Isbak, Baby Comfort, 10 familles de Chatiankoro. Nous disons un grand merci aussi à Madame Sandra Luzolo, Maman a créé son Luzolo et à Bélicia Luzolo, là où repose la confiance de celui qu'on appelle Adams Luzolo. Nous profitons
profitant à l'occasion aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à Merveille Kibala, donc ma petite sœur Merveille Kibala, à mon président Joseph Kabila Kabange. Nous disons joyeux anniversaire aussi à celui qu'on appelle Vernice Monzele, donc petite sœur de Béni Monzele depuis Londres. Joyeux anniversaire Nabino. Batotou Balingara Nicolas Osombia avec MB Déborah, moi c'est Pembe. Namelara Bouchon. Nazo continuer à revenir à Bouchon et ça la paix est là côté. Merci Nabino Toubolandi Biso. Tokuta Lambala Yassima. Batekin de Kibasoni Nganga Basale Lorote avec les Nababa Baolia Nabutu Kureke. Nana Web Savnia Kureke de voir à domicile. Oya Juvenal de la presse congolaise. Au baiser cadavre boucle. Glody Diasiga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga, bro.